Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motori bala lobi, botala la bomoko ya mboka merci. Nous disons la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Eh bien, les étoiles montantes continuent de naître par-ci par-là. Prochainement, ce sera Linda qui vient de naître, Linda qui bouge aussi. Safilemba, oh là là, accompagné d'Avril, mai, juin, qui sais-je encore, ce sera pour bientôt. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux faire revivre quelqu'un qui est parti, et bien qui est encore au plus profond de nous, c'est la sœur Marie Missamo. Restez avec nous, mais ce sera après ceci. L'actualité musicale chrétienne, c'est l'apanage du tambourin. Mesdames et messieurs, la main sur le cœur, nous disons merci. Nous allons remercier toutes les personnes qui se battent pour le son, pour les images. Nous disons merci à Chang Kabiona, Marcia, aussi bien à Dodoli, l'ingénieur, disons féminin également. Pourquoi pas, on va dire également merci à Clovis Kikwe, l'agent meilleur en tout cas, et aussi, pourquoi pas, Monsieur 33 qui signe encore sa présence à la réalisation. Mais ce matin, comme d'ailleurs tout le matin, la réalisation est signée Fils Tambouf, le réalisateur petit mais costaud. Eh bien, je vous ai promis de faire ressusciter une étoile, de faire ressusciter quelqu'un qui était parti depuis le 16 janvier. Mais aujourd'hui, nous disons l'artiste ne meurt jamais. On va écouter la sœur aujourd'hui. Elle s'appelle Clarisse Kankou. Elle nous chante, la sœur Marie Missamoela, son album sur le marché, eh bien par sa coiffure, par sa tenue vestimentaire, eh bien vous allez vous-même en tout cas aimer la sœur Clarisse, tout simplement parce que elle s'est incarnée. La sœur Marie Missam aujourd'hui toute belle, on doit le dire. Aujourd'hui ce sera la première fois que nous l'avons aujourd'hui sur notre plateau. Saison séchée Zalaka et saison dépouillée. Tango Moïse Zalaka et tango Boutezalio. Mosina mobalio likolo penase mabena malamwe nzambe pesaka ebale pe mokilo mozui pe mobulao mokuse pe molayo monene pe mokeo iya peneki yango babingi yango la loi de la nature mama. Tika balobana yo silande konanga naloya na tire tango mosusu saison na yote zila oya yo ekokisa moko force teo tuna basali ya nzambe bakopesanga raison sepela oya moninga po ya yo tango ekokoka bakosepela nango butu ekomeli yo bape tongo ezali mabe komeli yo bape malamu ezali nazela kaka katango nangana kozala mozeli pona ebina za proje na nzambe ekoko kisama kaka no isabenga buwo isabenga bizina yebona mureye na mokila mona makamwelezi wangonga ebeti merci papa linga kamotolo linga zali yede songo senayo omoniti la Clarisse kabola kati oyanga ebeti lolobi pe abasuse kiswa kufa pe pona bango obwakisa moningo la giza enjela lobikwe olobi nga yepembe no la giza enjela nzambe mo basinga ngai papa basinga ngai papa basinga ngai papa jour basosola ki période ezonga ki ne double Veva saripta sosola ki akufa kinzala teo mwasi yandumba talela ki periode na ye mwasi kotanga makila talela ki periode na ye Yesu amona ki pasisi koya fani na kitia bokondi Ay buyo mwana suma mina makila ya talo lela poninye
oyo batambola makolo lelo bakoma na mituka ye oyo bazanga mabota lelo bakoma mama mapasa ye oyo bazanga mabala lelo bafanda na mabala malonga oyo bakita na se lelo batombola bango na lokumu yo mama ye nawela ninye ngayo naboma moto pona ninye ngayo ngana sala kuluna pona ninye ngayo nafinga pona ninye ngayo nazela tango na ngai ekoka kinoko salela ngai natia poza pona ninye ngayo mama nazela tango na ngai ekoka kinoko salela ngai nazela saison na ngai kinoko betisa ngai mama Nzambe asalanga moindo asalanga mokeyeye asalanga mokuse na sepela ndenge nazali nasali bino ninyoma nasali bino nini saison na ngai Yesu abasusu te anga mobola ya lokotinga na se nazana nini etomolinga likolo ngai na uti na buma meminga ya Kinshasa anga loema ye munu kwenda Kinshasa munu bakila malonge munu landa nzila nzambio samuya isezo na mune wala woya ye wala woya ye Waouh, avec nous, impossible de s'ennuyer, nous disons, eh bien, nous sommes tout simplement en train d'adorer les seigneurs. Restez avec nous. Tara Mungonga, sœur Marie. Nous allons profiter. Oh là là. Félicitations, maman. Merci beaucoup. Na sepeli vraiment. Donc, au yebi, yango, na ser motema, na bilamba, na basuki nyoso. Mais tout le temps, yo uti ou apesandeni, parce que to yebi na biso, mais parce que ça tombe. Tout le bani, sœur Clarisse. Vraiment merci, maman Clarisse ou sœur Clarisse, Benga, Aouti, na Kinshasa, na Fandi na Kinshasa, précisément na commune ya Bumbu. Alors, na bandi musique Banda Kala, je crois depuis 2002. Donc, ils ont totalisé 14 ans déjà dans le Salango. Mais dès que le Baka, nous avons attendu batu, na temps, na bas circonstances. Donc, nous avons pande ya Nzambe. Nous avons vraiment depuis kala bandiko bayebi, tout cela qui je crois au yebi, na maman Lise Lelo, aza maman Lise, tout cela qui na Michael Ambaye, tout cela qui vraiment batebele, tout cela qui même maison moi qu'on a la cour sister, vraiment bayaya. Non non, ils attendent Nzambe, mon Nzambe atambola na mutu. Ndenge ya kanisi ko sala to le baka ke beton ne se bouillande moroté to ndimi ka bon donc c'est pas un problème e bouillande moroté parce que mutaza na tana ye ezana mutu susu asali alliance na Nzambe kaka na album moko na ina neta mususu na 2 mois pamba Nzambe atomboli album parce que et suki na tona eta mususu toute chanson moko asali ku album mobimbati alors to koki ko condamner Nzambe te Nzambe tango azo préparer mutu na ye ezalaka bongo asala lokola abimission na midonga ya David na midonga ya David na kati ya zamba ozo beta musique ya makasi mais oza na kati ya zamba bato bazoyoka yo te banyamaka nde baoyoka yo mais il y avait un temps oyo David asalaki baexploit ezalaki su na zamba te akomaki kobeta musique na ndako ya mokonzi amen devant mokonzi devant roi ezalaki susu te David asimbi lindanda azobeta na zamba banyama baoyoka mais abimaki mpenza na miso ya bato e ntango sikoyo ekomi Nzambe aeleve ye likolo abimisa ye liboso ya Israel mobimba na baroi na basoda David a bungé tumba koisi Goliath etant baoyemba nzembo balobi David a tué 10 000 David te mutasenga ki yango mezalaki temps oyo Nzambe apréparaki mpe na David donc batemps nyonso wana eleki nga vraiment nalingaka kokondane ni producteur ni mutu me nalobaka eza Nzambe parce que soki na mitali natali marche nanga comment natambola comment naza na Nzambe donc c'est toujours lui ezaka Nzambe on va dire merci bateki eza bitumba eza mutu eza nani non bitumba ekoyela yo na chemin oyo Nzambe azotambwisa yo omoni Nzambe alaki bana Israel Kana
mais pour balongwa na Égypte bakoma na Cana ezaki na facilité na chemin na bango bitumba ezalaki batraverse badésert bakuta na bamboka misusu mpo baleka mpo babunda bavaincre mboka wana mais lokola bazalaki na promesse ya Nzambe mpe baotambola ndenge Nzambe alingi même bitumba ekutani babundi balongi baleki nzela eza nzela oyo oui eza nzela oyo vraiment maman Clarisse azoleka epusi mwa pa okutani na bitumba obundi avec Dieu oleki donc nazopusana lelo mpe naleki sur le tambour nayebi kutu ane nalekango te tala donc ezaka makambo ya Nzambe. Voilà, merci beaucoup maman Clarisse tosepeli kozala na yo vraiment pesa biso siko sango ya album na yo, sango ya calendrier na yo, sango ya agenda na yo, sango na yo musical eza nini? Oui, sango na ngai ezali maman Clarisse azalaki na studio asilisi album esili. Deuxième ou troisième? En réalité, c'est le troisième album parce que le premier album est du manque de la chanson Moko, les quelques bateaux baka, et ça qui vraiment battu le fait. Moko ya Moto Zalinini, Pueto Kanisaye, Mabele Pamba, et c'est la mina Maboko Nayo. Mwana moto azali nini Pueto banzakaye Pololo pamba Elo na mina maboko na yo Hey Yahweh Yokamawa Kiti sangolu Tosingi na yo. Donc on a qui chanson il y a premier album avec quelqu'un sangoua donc on a côtoyé bien tâté c'est très belle chanson vraiment en tout cas photo le bango c'est là qui vraiment ralliant de muteye banisakio na katia scène na katia monde la musique mais depuis on a non ça non qui comme ça la deuxième album na Trump ya nzembo wana te vraiment il y a ce niveau non album à tout non yokiango so yokiango au senti pinda non problème ezakaka oyoka so yoki au comprendre que excellence ezali toujours matanzemo ezo beta ato za poso kolinga te ozo en tout cas moi que la chrétienne te soki premier ezalaki chrétien oyebaki nzembo ezalaki vraiment deuxième album de Toyoko sala Jericho payé banaki neti non Jericho sali vraiment que na tambola bisika ebele pour cela il y a combo. Merci beaucoup parce que vous avez toujours ballon mais eza ndenge na biseki eza na mokali kambatant maintenant to sali troisième album na combo ya Shalem na tisoni nzambe Shalem juste tozoloba na français balobi heureusement à son comble à sa piété donc tolobi yango par sentiment te mais nakomaki mpenza na suka ya vie na ngai ya makambo na ngai ya pasi nde ntango nazoyebisa Nzambe na kati ya mabondeli nazobolela Nzambe abi na nga heureusement ozalaka ya ngai ntango Nzambe abi na nga heureusement ozalaka ya ngai nde na bande kosola mingi na pasteur Billy Matadi Nzambe apambola ye alobi na nga heureusement ozela mokili yango nani na dictionnaire na nga na mokili na dictionnaire na nga ntango atali boye okomona ngo na hébreu olobi Shalem nalobi oke album oyo komona yango Shalem lokola Nzambe alobi heureusement c'est-à-dire liboso na nga makambo malamu ezali naza obligé ya kocontinue malgré nazokutana na baproblème malgré nazokutana na bakalme naza obligé ya kocontinue parce que liboso na nga eza na makambo malamu Nzambe abongi. Heureusement Shalem toyokango tokotikela yo plateau wana mosusu okende ko rejoindre baninga po toyoka nzembo ozala nzembo nini namona lisusu mais moto azali nani il faut betonga voir le mouvement toyoka na kati album Shalem ce sera également pour faire plaisir na bandeko surtout oyo bazolanda biso tolobi. Restez avec nous, elle s'appelle tout simplement la sœur Clarisse Kankou. P azoye mbenet sur album na yoeze na marché pour la bande de cognos au balingi va soutenir pour la bande de cognos au balingi va sunga. Eh bien numéro contact que P Samelamino juste après intervention na deuxième plateau la bis. OK.
Merci. Chalem. Heureusement que tous à la Nzambe, heureusement en tout cas que Nzamba
Heureusement, heureusement qu'il y a Koufate. Heureusement que Nzamba lala. Heureusement que Nzamba yokaka. Heureusement que Nzamba monaka. Complot contre Bissot. Heureusement, ah là là. Heureusement que Dieu ne sera jamais corrompu. Heureusement qu'il est défenseur. Oh là là. C'est puis donc qui ont des Chalem. Chalem, ils ont un album Chalem, mais Chalem moko ils ont Nzembo tout ça là qui featuring na frère Henri Papa. Yango de Chalem. Et ça zanzanté pour ni vraiment. A sollicité mon cas c'est ça pour nous. Bon na mona kaka ndenge si lango ezali eza ndenge yembeka ina basti moni te lali non non zuite ngote tizoli la neti za mélancolie ah non yes Zanzambe titre nango yes Zanzambe yemba no côté ndambi ya yembi yo yembi yemba no côté ya yembi bon papa au balancer moi guitare kuna ata mokili boyi kondima bonzambe na yo yesu na nga nakoganga yesu azali nzambe ata mokili boyi kondima bika mwana yo masiya nga nakoganga yesu azali nzambe yayembi ata na ntango apasi nakoyembela kaka Jésus ye abakisi ata mokili boyi kondima nakokumisa kaka Yesu oh, moi, je chanterai pour Jésus, mon rédempteur de tous les temps. C'est ça. Mon album qui tourne besoin un producteur, et banané ni un producteur. Ah. Bon, vraiment. Naza na émission, Naza na télé. Je crois, bah producteur balandaka mingi, bah émission en musique. Bazolandanga album ezali déjà ya kusila na studio mixage sila qui déjà tout ça lipe quelques clips toza na 3 clips déjà tout ça la clip ya Nzembo moko lisusu na necessité donc tozo comme na 4 clips donc naza vraiment maman Clarisse Azali album ezana ngo ezana no ya mutute donc mutunyo c'est vraiment oyo aobenga biso na 082 33 98 084 082 33 98 084. Le Bazoabiso facilement 082 33 98 084. Vraiment on Zoabiso facilement tout solo là parce qu'ils ont un ou salanzambe. Il faut vraiment ekende bayoki kao bayoki mais album vraiment ils ont kutunda na ba inspiration. Ils ont combien de chansons? Ils en ont 10 chansons. Alors Fiesta total en image total en clip yo bio mo to sali. To sali biso moko na ba moyen na biso kaka. C'est un bon bébé. Vraiment. C'est un bon bébé. Alors na habité pendant que Fiesta serait en train de nous le diffuser, tout le monde qui tout dans nous. Est-ce que c'est facile pour nous que nous cobeta bien dans l'église nous? Oui, c'est facile. To beta déjà, to beta banda kalati siko to zobeta semaine au couteau et où les cas vraiment tous qui saturé so lundi bien voir nanga ils ont bien mingité voix ils a penza bien mingité voix ils a ya kozika parce que la production ils a là qui moi mingi donc ndenge to lobby na numéro to pesi wana 082 33 98 084 so ba bengi ba ozwanga imo maman Clarisse to solo na biso ko ya na ba église to betara déjà. Donc ils ont un problème T. Et ça problème T un bon pour nous facile. Ok, ton dimi kasi to kene na réalisation. Toka ozanzambe clip poyo il a invité un petit tongo les dos tout landa. Ata mokili boyi kondima bonzambe na yo Yesu nanga akoganga Yesu azali nzambe ata mokili boyi kondima bikambo na yo masiya akoganga Yesu azali nzambe soki bato bakoyembela yo mabanga ekomitola yo akoganga Yesu azali nzambe ata na ntango ya mpasi nakoyembela kaka Jésus akoganga Yesu azali nzambe ata mokili boyi kondima nakokumisa kaka Yesu
Je chanterai pour Jésus, rédempteur de tous les temps. makambo yosaleli ngai yesu eleki ya mingi tika na nzaka na yo nga nakokanga isokufelanga shale osanzambe na bomoi nanga nazatoli yo nde nzambe nanga Jambo ya lokotanga, jambo ya sukolanga, jambo ya petolanga, yo sanzambelanga, yo zanzambe ya kotiela motema, yo zanzambe ya koyombela nzembo, nzambe na motema na ngai na libota na ngai naza na basije konfirme yo zanzambe Oh là là, sinon tu qui me quitte dans la télé. Et tu qui me quitte dans la télé, ma franchement. Ah, album tu sais, on belle boy maman. On n'a pas besoin de pousser un ming il y a d'un démarreur. Donc on a tine team kamate. Donc comme nous pouf pélé. Oh là là, félicitations, j'espère que merci vraiment. Papa m'a ouété hein, non là papa data, on vit bébé. Ah papa Denis m'a ouété. Sardonyx Production, ma gloire mondiale. Et là, tout bengi bosco, j'y peux monter. Waouh, waouh. Le producteur va bien en tout cas, mais ça m'a sonné la convaincu, bah déçu hein. Pasteur Serge pas mis depuis Suisse. Ça m'a sonné, ça l'est bien. En tout cas, on a habité, c'est sincèrement, sans flatterer. Oui, yo qui peut, à tout le monde, malgré oui, oui, on se sent yo qui a, oh pénètre, mais on a côté, mais ça me témoigne toujours. Mais ya bongo pe yo qui osa convaincu te mais au moins comment yo za na chance à osakana te bato ko soutenir makasi ça promo c'est pas mal producteur on va businessman parce que là comme nous soubi le monsieur continue le quand c'est loko ça mususu bande babande kotindi kolongwa tiki tambo ko matai tole tika ngolala na nzela en fait les amis qui nous ont rencontrés. Les talents que le Seigneur a investi en vous et surtout que pour nous c'est pour le Komanzambe, que peuple Banzambe et le Seigneur vous bénisse. Sans sœur pour Nanga, nous aussi plané nous avons nous savons les qui ont avancé bien, vous évolué très bien parcours na eza normal les bande comme Subalobaka. Nzamba pambola yo continuer kana nzelo zo kinde wana. Istanbul. Merci. Alors, maman. Vraiment, Nzambe n'a pas pambola bango. Bazapi ba frère nalinga mingi, je crois le frère Benjamin Toimbani Penzimbo moko yanga album ya Charanga. Le frère namoni sous frère Michel Bakenda. Vraiment Nzambe n'a pambola ye, merci na conseil na bango. Na yoki na tiango na mutema, j'ai continué avec les seigneurs na yebi que réussite ezali. Réussite ezali. Tobina sous tour avant to kabwana. Ezalani. Yesu Nzambe.
Yesu aza nzambe, ce sera pour faire plaisir na bandeko surtout bazolanda biso batundeko nyonso o balingaka musique chrétienne pe balingaka tambourin. Ce sont là les aléas du direct, mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons continuer pour nous rebaquer. Toujours yamba sœur na biso Clarisse Kankou, eh bien azoyembe na biso aux nzambe. On va écouter cette chanson pour nous faire la plaisir na bateau surtout balinga Yesu pe baza hôpital baza quelque part en tout cas alité sur un lit de bikanzam baza nzambe. On va écouter ceci pour la gloire de notre Dieu. Mokile boyi kondima bonzambe na yo Yesu na ngana koganga Yesu azali nzambe. Ata mokile boyi kondima bika mwana yo Masiya ngana koganga Yesu azali nzambe. Soki bato baboko yembela yo mabanga ekolitola yo ngana koganga Yesu azali nzambe. Ata na tango apasi na koyembela kaka Jésus Yesu azali nzambe. Ata mokile boyi kondima na kokumisa kaka Yesu Yesu azali nzambe. Ngana koganga Yesu azali nzambe nanga ngana koganga Yesu azali nzambe. Ozanzambe ozanzambe na bomo ilanga na tatoli yo nzambe nanga. Ozanzambe ozanzambe na bomo ilanga na tatoli yo nzambe. Ozanzambe ozanzambe na bomo ilanga na tatoli yo nzambe nanga ye. Ozanzambe ozanzambe na bomo ilanga na tatoli yo nzambe. Zambo ya lokotinga zambo ya sunkolio zambo ya petrolio azanzambe na bomo. Ozanzambe ozanzambe na bomo ilanga na tatoli yo nzambe. Ozanzambe ozanzambe zambo ya tambola likolo na maye. Ozanzambe zambo ya bikisaka babelio. Ozanzambe zambo ya sebisaka bakufyo. Ozanzambe nabengi yo likoti na moto. Ozanzambe yonde mosungira ngaye. Ozanzambe oya batelaka bomoi na ngaye oya pesaka ngai pema ya ofele. Likonzi na moto lipata na nkemwe toyembeli yo yeselonga ya basantwe. Likonzi na moto lipata na nkembo toyembeli yo yesu elonga ya basantwe. Likonzi moto ekomwisa Israela yango pelelo eza kotamwisa pe bongo ilanga. Likonzi na moto lipata na nkembo toyembeli yo yesu ekolo yeselonga ya basantwe yeselonga ya basantwe yezabeti ya maboni na makaoyo tobini ya mapeka. Heureusement que faut ni tende tobini ya mapeka. Amoni te. Mili tobini na mapeka tobini na mapeka. Wow, tobini na mapeka. Vraiment. Tolanda na ndeko ya ipsi sur likambo mpona yo makasi likambo ngo to yo ki pasi mais. Omoni non omoni ndenge mapeke sili mbamo otie moi frère ta moi virgule obi te to tcha likolo mboyage ozani bini mapeka non faut te rappeler banyongo nyongo studio no kozo tika no tile lo futa na nyongo na studio ça nyongo na studio exacté nyongo na studio te exacté mais muto la kanyete bon futa on te boka nendeni mutu ni la kaki wana la kaki na studio que non au sala bossa mutuel pe au sala de boka nete. Oh non naza nyonga mutu te zima kaka yo sala ngolo o tonto bimisa muto o dimolo ki te yende na nyongo na non naza nyongo te o c'est la quantité
Ça n'y été à l'ouba. Ça n'y été. Non, non, non. Alors on était fiers, ça me dit, c'est tembe tout le monde. L'accent me tenait. C'est quoi ce temps on a habillé parce que Azali nièce nangai la qualité nae bon aza bien aza calme aza vraiment agité même devant les problèmes ba défaut nae parce que ngana mona la défaut ni mingi alingaka donc ko affronter pina mutute a préférer akene asana musala so asali musala na suka nango nde ale bako akutana producteur pour basolola nde esalaka tant mususu bako kende production basali production boye babeti na suka nango tant mususu yena ba musicien bazangi transport ozonge nalo ba nde biso bakina to baka azaka malili dernièrement bakinde ki production mo quelque part bakomi kuna bando beta bakinde na madame nangai bando beta ti babeti bakomi presque na donc avant presque na fin madame nanga abenginga. Oh non, papa, aux abnabino, nous avons des courses dans notre société. Oh non, rejoindre biso place tout ça na production na Sœur Clarisse. On a tenu vous avez place ni à expliquer là. Alors nous place na qui na qui rapidement ti na commis. Quand na commis on a de la couti bango bazo beta et à la fin tant ba sisi production à la fin ba kiti ba qui na mobile na ba musicien na bango tout ça. Puisqu'on a commencé que ça a Sœur Clarisse mais obi que na wiki okaka neti la Sœur Marie Misamu parce que banzembo bano obeti tanga na koma diriste na kuti donc na kasa kutu Sœur Marie Misamu nde assez kui na netika Sœur Marie Misamu Sœur Clarisse pas Jacques Mingu na d'autres conseils musala na osala musala bien osala musala très bien pour musala zambe ni toujours fidèle na musala ngo dat fidèle il est malin de kimité na osungayo comme ça na la copine de là il dit que na quelque chose à modifier mais na musala nous surtout difficulté ça toujours tanga manana nzbewana ou ça là jusqu'à ce yemo ndambe akobinir yo. Ah oui, c'est une chanson oncle Jacques Ayaki. C'est quoi ce que tu as raté? Mais bah marambango tozo nyo kwa mela yango yote. Olobi non na singi kachete mais na ye bino moboka ntilanga à la fin basali marambo basala ki wana donc ozana ba musicien zo ebati na ozonga na ba ndenge nini et tant oncle Aye nde asungaki biso tozo transport na pesa ba musicien et tout nga ba matinga na kana bango baketi kanga tina ndako ndene bisinzambe yo mozo mona marambo yango ndezo dekila côté msusu bazo pesa pe ba les parties bato mais bakoza pe na moi raison bango parce que asali loko ngana salaki akute no marambo to kutana ki na wana quand to laki ezana important tout temps mais ngona je crois ba 23h alors 23h wana tozana transporter to bandozo nga ndenge nini na ba musicien ngana zana mutuka te na zana eloko moko te alors vraiment bosunga biso bosara biloko wana te donc ya omoni ke baningi komi avant ya boyoka pesi mbongo na ye aya sali musala asimizela ke or biso to yaki lokwa na système wana que non aza mutu à comprendre azo comprendre que na yambi bapaya na ndaku alors tant bazozonga pe na kotika bango bazonga bongo te opesi biso transport na moi quelque chose mais tele on te coûter nango donc essayer kaka oncle Jacques Azala pour ça je crois que on a les sikana pour la coûter les biso. Merci beaucoup eza soni pe mawa bozo taxer bango lelo balingi mbongo baba le koso mbongo bongo bana ba so bazongi boy transport bazoki combien so bakuluna bakangi bango so babomi bango so basanon di église peut changer so bolobi ote basimra wente basa non on est désolé maman numéro de téléphone merci numéro de téléphone 082 33 98 084 na bao bazan mboka misika bati code na mboka 00243 82 33 98 084 en tout cas ba ozwa biso facilement et vraiment mbote mingi na oncle Jacques oyo azotika groupe la trompette te nzambe nanga pambola ye parce que bato bongo tozana bango mingi te na papa Paul Kangu mobile nanga yo yebi depuis longtemps vraiment za muto
atiaka mpenza maboko na ye mpe manzaka na ye na mosala nzambe donc te soki ye te wana ka nzambe nzambe nde papa tolongoli nzambe nde donc yaza juste canal ka nzambe azoka utiliser mais nzambe nde papa Claude Mbumba vraiment nzambe nanga apambola yo baza bato bazomeka osoutenir mosala et avancer na yo moko nzambe apambola yo na bandeko nyonso vraiment otosali na bango émission vraiment loboko na nzambe continue kozala na RPG ya tokende de l'avant. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka.